Saratola TV. Mais porte d'entrée numéro 1 est à Barcelone. Non, c'est justifié pas moutou, t'es pas moutou, parce que nga billet na foot l'été. Azate. Nana nga otu nga pona yo samba ki moutou boy. Donc ma bé ya Barcelone eza azoya ko pesa explication na banani. Saratola TV. Nga banda na mona maman ya 65 ans à Bali pilon voile. Achela sous moutou pointé. Ah oui. Au moins na média. Bilo msuto ko ya tolobi to seki. Poto seka pour rire. Pour amuser. Pour amuser seulement la galerie au seki moutou. Mais na conscience dans la oranga mona za témoignage na chela jamais moutou point. Ah oui. Na force à batu babosa na kochela moutou point na koloba na moutou. Na moutou oui. Moutou moi komelenga bisaka yo chela il y a 6 points ok pour tout. Je n'ai jamais dit ça. Na lobaka pourquoi boya ko finga ko dénigrer ba teni ba saka baninga. Ngana bino to bi ke sila no akenda potote. Aso bango wapi soki tirkite. Pourquoi ko yo dénigrer baninga? Est-ce que ya sa kenda zo avion ke pota ko somba akoti na kucha sombelamba. Bref ana za pe na poto ngo uti pe poto ngo. Est-ce que ça akoti maison ni na sombelamba? Saratola TV. A dévier loi. Barcelone a dévié loi ya bata poto. Poto so ok. Il faut comme non esclave na bango. Ok. Ah oui. Bango nde fo ba bandola kisayo, fo bwa kangunda awa. Fo nyokwa ma ba koma homoni la opposa sans papier. Il faut souffrir nanu kombo esili, yo posili. Allez ba komo chola, yo ba komo chola. Barcelone. Yoana. Barcelone. Pas à recham non internet yoana. Alors il y a brûlé l'étape wana ali bangomba mon mukanda. Ils ont léqué la batu. Saratola TV. Soyons prudents. Ba Congolais ba moté mama be à Osakanate. Donc en tout cas Barcelone, je préfère au se taire encore une fois. Tika batu ba finga yo. Tika batu ba finga parce que mto fungoli porte. Keba na bras de fer tiki mo anu na poto. Oui. Bras de fer Congola moté mama be et puis ya capable ya ko sala kaka mabe o ezoela. Voilà. Papa. Saratola TV. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba kangoki Toko, au canisse Sugi Bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Babongi Selibino chaque week-end. Et Kobanda Koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que barumba ba live penza, bazako bete la bino miziki, ozako lia, ozako bina, ozako sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato bozako luka et sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yebake awa na restaurant chez Franck Poutou FM, bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa et kozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM, bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV. La chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, il est temps. La communauté congolaise. Saint-Esprit,
conduire dans l'émission à l'élo parce qu'il y a des choses graves, des choses sérieuses, mesdames et messieurs, et ça linga passi. J'ai des larmes aux yeux. Mboa su mboa pitbull a kangia bendi a kenango. Et ça li mutema passi aujourd'hui. Nabele li ba mama nyonso ya poto nan, ba mama tout ya poto bozo ba kiti bo Fanda. Naomi Barcelone prend la place devant Fanda. On nous apprend aujourd'hui que Naomi Barcelone, ba maman ya poto ba ki ko sala fuiti ba kendo ba ki ko kuta mwana ya Naomi Barcelone. Place Barcelone atiki mwana. Bazui mama wana, il paraît place mwana wana tikali. Ba koti si mama wana na live ba salié enregistrement pour dire que yo ceux qui ont exposé mwana wana te na yo na mobali na tozo chaibino na ba miniature. Mais aussi ils ont allé trop loin pour dire Barcelone aye Kinshasa na passeport congolais. Et puis baké sous musika balobi bakotika Barcelone te. Bakola kisaye. Qu'est-ce qui est caché? Nani azasi mama kambo nyonso. Et pourquoi Barcelone azo wele la mobali na nani? Pe baké musika pour dire que les gars wana jusqu'au jour d'aujourd'hui atikala kozala na mokanda to. Azana mokanda te. Communauté congolaise. Émission est trop sensible et ça va aider beaucoup de personnes. Ezala Naomi Barcelone, ezala bandeko misusu batikali, ezala ba mama oyo boza mobilisé pour détruire la vie de Naomi Barcelone. Aujourd'hui, sa fille est en danger. Le résultat est Zalinine. Et je vous informe aussi que Moko Nabiso o akufaki na kombo ya Flore Makinisi, que son âme repose en paix. Le lonzo tonaye ezobima, tozo kinekotika ye na cimetière ya Gombe. Nous sommes là, on va l'accompagner. Je serai avec Maman Sarah dans l'émission Oyo. Une façon, il y a comme ça l'analyse ensemble. Mais ma Kambozali est belé, est belé, est belé, est belé. Nous allons commencer au début. Type place autocomi, la communauté Bazoko Linganine. Pourquoi aujourd'hui la communauté congolaise Bazali mobiliser ceux qui zakaka pour nuire mutu, pour détruire, pour boma, pour sala mutu mabe, ba komaka mutu moko. Mais pendant ce qui n'a landa badir ya Barcelone, elle ne s'adresse pas à ba maman nyonso ya poto, mais elle s'adressait à un groupe de gens au bazar ba détracteurs, ya ba comédien obino nyonso boyebi. Vous allez suivre ça ici avec Maman Saratola. Un grand merci à vous, Papa Jean-Pascal Leka. Saratola, Papa Jean-Pascal Leka. Abengakio? Papa Jean-Pascal Leka. Abengiote, en tout cas, papa va vous appeler. Ton numéro DG Zali na cabinet. Azali, les numéros ya Yambo, ya communauté congolaise, Nyon sur Bafanda Kana Liège, mon papa. Mon bal, ya maman Bijou Nketani. Donc, déjà, numéro Zela, s'il te plaît. Non, na ça, na dédicace. On s'est inventé, on s'est inventé. Et là, c'est Nikeyo, on s'engele linga babenganga. Non, mais ceux qui bossent à lobby et c'est ngakafo et ça les mabongo. Donc, déjà. Papa Jean-Pascal Leka, na lingi nanga makam. Nanga ele kananzela tadi te pardon po e uzama bebo sutuki ka bo moni boye live ole na chat di na miniature na katika patio na chena miniature unte ngana ochelo ngino na miniature te na katika po batuto ba mona ka patio yo na chena miniature mabe zalate mama Bijou Ketani. Papa Jean-Pascal Leka, calme me. Voilà. No call tadi. Call me is here. My number phone is here. My PayPal is here. I give him. No parle. I give him. No parle. No giving. Retirada. No giving. I fasting. Yes. Retirada. My phone is here. Your number phone. My number phone is here. My Cash App is here. My PayPal is here. My Zelle is here. No calling is Tadi. No dislike. Tadi is Muyibi money. Is cœur dur.
Hein? Is cœur dire. No cœur. Oui, cœur No dire. cœur, non. Non. Non cœur. Voilà. Merci à vous, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Un grand merci à vous, maman Zozo, la femme de papa Noema Bakala Nzinga. Nous avons perdu notre mémé depuis Belgique, papa. Nayebi qui est déjà Ozo, qui est déjà Belgique. Maman, que son âme repose en paix. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, moi aussi Nzambé. Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Et puis j'étais avec une dame qui s'appelle Katez. Katez est une grande dame, il y a Mboko, il y a Congo. Maman Thérèse Katez, Alouba qui sont na Kutanina, maman Sarana Pesayo, Mbote. Katez, elle est là. T'as dit, donc, moi, des jours, on dit au côté de l'Oasika. Katez. Ah, mais Katez, Denan. Voilà. S'il te plaît, oui, bien, il y a un côté. À Kobenga, on a un vantan, on a pas un côté. Katez, Denan. C'est une personne. Personne de qui? Oh yo balinga ka kutute comme talaka ka kombo na yemo bimba alinga te batanga lobi Katez. Donc Katez alobi weza code. So betika Katez ba yanga kande ba oyeba. Mais bah oh bah ka pembeni moi sécurité moi nini bah comprendre te Katez. Ah benga yo. Voilà maman Katez, en tout cas que le bon Dieu vous bénisse avec votre fille, avec papa en tout cas. Merci beaucoup pour nos sage conseils Nabino en tout cas ça senti-moi sourire dans les lèvres. Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada, en tout cas. Mais tu as dit que célibataire. Maman Émilie Setimaïnga, moi, ben, non, mais naïb ça qui yo l'année prochaine à Ibaling. Papa fait ça papier. À Ibaling. L'année prochaine. Je veux me marier l'année prochaine. Attends, je finis avec mes dédicaces. Maman. Janvier, hein? Papa. Nandimi, mais 2024, yango. Toi, en mois d'octobre, novembre, toi, en septembre, toi, en novembre, pitié. Toi, en juillet, toi, en mars, février, février. Je suis sur la table. Mars, avril, Auguste. Non, Auguste. Octobre. Toi, en octobre. Tout cas, en novembre, décembre. January. Voilà le bi January ou bien January. January. Voilà. Merci beaucoup à vous qui allez suivre cette émission. Président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouan, Fatou Doukonti, Makiala Kumba, Tata Pouefa Pekato, Jenny Bête Industriel, moi ça Pembe, moi si Yabarange Belé. T'as dit non, t'es comme Péric. Nazarana, moi si t'es pour nous sommer les S'il te plaît, s'il te plaît. Madeleine Aketa. Non, t'es comme Péric. Vicky Mosao. Papa, ato si mabanga noti na suka ngana oteka ba periki ya ba papa. Mais viens na mon ici à longo de te ya ekwa ki na piscine. Comprenez mon émotion, voilà. Aurélie Mafouka Bola. Moi il vient Mikolo à travailler qui jeunesse. Qui jeunesse. Ah na moi c'est jeune alors il senga ba suka na piscine. Ba continue vient na kata piscine. Ndeza la carte. Ba on nager par amour. Viens bimisa mutubwe bakol kande tikali pekeke pitié pour pitié. Voilà. Pitié. Merci. Ngape na lingi t'a dit. Sarati kangai na terona na lingi te papa na se abengana minute des heures du matin. Donc yeka muzo bano loba na lingi na nga problème te. La MC mutubwa konvenir la commentaire abi mama Sarah. Pona nini bosa sube misela papa t'a dit te la répondre nga papa t'a dit musique no dislike. No dislike. Ba benga yeba de 0 RT iner yeka muto. Azoloba. Ba benga t'a dit azo harcèlement sans cesse. Donc yeka muto loba tina suka ka ngana pse merci papa. Vraiment yo sanga vraiment de merci vraiment donc yo vraiment de merci ma beka yo vraiment yo merci vraiment donc habiter vraiment donc yo vraiment donc yo t'as dit atika na c'est quick t'as dit atika yo mtozalo baba to sa émission na tali t'as dit azwa maman monde ya musique wana soza na ba nerf solide te okokate ngako mase ya kama finge ya kama menace t'as dit amuté amukuse amukuse ale na ye na che caméra bou ale to mais t'as dit obi ke lelo ba jeune fille mingi balingi mi ba pink
Sarah, non c'est un élément comme ça tozonga. Tozo senga élément na bi omoni nde salaka. Jeune fille à cause de pas présenter pas ba camarade na bota mobile nanga bota mobile nanga siko ebongaka soki les jours bala cause aka na suki. Monde je sois na suki bo balo na suki koma libandi na ndaka libala. Omoni sikoyo lelo ba jeune fille alinga mobile pe ali bandi. Tadi un mois passé. Obi. Periki nazo teka ngo moins cher. Siko yebake ba sere belé baluka ba no mo kovo lokola tonto tadi moi mande fa pembe lokola didi kinwani lokola kashogi lokola ya wili musheni tadi ya wili ana pink cha pink periki nanga na ba kocha ngo bien ba kolwana e ba no changa mal à l'aise na mutu e ba no swanga po nga ona mona na bazo tia na télé eza na eloko mo boye na yebsa de wala action de balongola ko bazo pakola ngo nga bi mais oyo couche nyonso mutu no sentir sou bien te donc nga tena koka babi tchatcha te nga même attendre zalaka tout ce qui est moi ba complication même elamba on a faut côté le colo moko tina gauche moko na droite bendi boy siko ba pakolinga na suka le baniki na ça la ngoka publicité na ça ta publicité pa nao tenga déjà na mutu na ngesimba te po mutu faut côté même 10 pib to la to filer na c'est gâté. Voilà, merci Bandeko Balandi. Nous avons une série télévisée na Combo Yavonet qui est déjà disponible na Belle Vie Télévision. En tout cas, vous allez allez suivre cette série, vous ne serez pas dessus. Vonet, déjà 5e épisode Ezoko Talelo na Belle Vie Télévision. Prenons d'abord l'extrait de cette série et puis on se retrouve tout justement après pour continuer avec Maman Sarah. Merci beaucoup. Sarah Tola TV. C'est vraiment une longue histoire. Autant on a cours du soir, alors cours na bino ici la hernie. Réponds-moi. Non, prolonge. Bon. Non, béto. Pierrot, Azana. Tonton Loulou, Pierrot Aibi. Aibi c'est moi la poto Aibi. Aibi naza. Yo di podo. Oyo lukanga pona nini? Yo ngambuni na monga na mema ipana yo. Ngambuni na mema ipana yo nga penza. Pourquoi bozo finga bonnet? La fille à maman Marie-Hélène. Na yena yo kabino pourquoi bo finga? Yo kabino na parti pris tatini ngoganga la biso bo stressé moi. Soka linga te okasi mukuru numéro ya. Na soka le maba olongole musala ko frère garçon oyo. Soka longole musala wa famille o soka le. Je vais appeler mukuru. Makamuni yo ya ebite. Mukuru na yo. Yo sa di bana mo bani na sa ta ko so bonnet na cha. Mabe oyo moninga na to sala ya. Na osala mabe pour cette inutile là. Yo kasi ndia ndia za mwa pote na ngini za mwa pote. Est-ce que on ngi bati. Ala bino bati. Mais qui c'est pour qui a moi pote? Maman bino musali na zo sa kuna États-Unis wa vandela kuna sa combien d'années? Atika so na 4 ans, 5 ans, 6 ans le lokomi moi c'est mon ayebe ata date régla raté. Ozana pour na bana. Alors, vous êtes tata na bana. Bon, yo tata ya bana. Comment on sa contre bana na? Moi tu n'as pas la maman on yo ko lete client aka me client ata sandale ata lacé. Pour je suis le bima. Maman lini ça va. Te je suis le côté bima. Ne pas prier zombal nanga. On a des bilans ni c'est bon. C'est qui est pour tout le monde on a tendance à se calmer. Quand on vous se calme dans l'eau la kuna ba tenu babe. Oh yo do beta ba kuna. Kasi mtu mwisho kwa mona yaza personnel handicap. Kasi personnel handicap wana kwa mona za basteri. Wala kusangate. Ala kusangate. Mwana na yaka loba za mwana sese shabia za mwana. Kisinga la sali. Pona yo kasi. Bana ni bosso ya passa sur la Sarah Tola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ezali extrait à série Nabino Vonet au Lelo 5e épisode des Zoko na Belle Vie Télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Elle s'appelle Maman Sarah Tola. Série wana ngamo na lingi na ngata otala ngote. Teaser na ngokaka. Lokana zala awa tanga obeta témoignage na ye. Na koka ngo déjà te ke kotala ngo
non kokate mais boye bara na muto aza na malformation oui. Na muto aza normal na muto akufa misu ndundu mutayo on est tous des humains oui toza batu nzamba yebi pourquoi pesio mwana zangi likolo ayebi pourquoi pesio ozo kate ayebi pourquoi sala ki o misu ekufa oyebi natala film moko mama moko akomisa mwana na ye koka par force maman waza psycho en fait a psycho penda te mais akomisa mwana na ye koka mwana na ye banda kobela mais abanda kotambola na bomwana ya koma opesa mwana na ye ba pilule bakisi ebuka ka ye makolo akoka otambola te sko mama wana akomi millionnaire azora ba aide social batu bayaka kotikele bambongo bayebi kazaka na mwana tambolaka te parce que bano batambolaka te bato babotamaka na ba problème ya malformation na poto bazwaka mbongo alors mama wana a continuer kopesa mwana ba pilule pour que mwana sani atambolaka te et puis apesi asalisi na ba régime alimentaire oyo mwana eloko monte kopesa ye courage atelema tambola alors mwana wana mokolo ba camarade na ye balesaka ye bamelisi baomelisi bakoka baolesa ye babiloko ba vitamine so ake classe ameki kotia makolo boye amoni makolo asemboli ameki pe konyata boye amoni aonyata ameki otelema telemi me akoki otambola ta vandi abano sa ba recherche ya ba pilule mama na pesaka na internet a découvrir l'importance de la pilule et affaiblira makolo mutoko tambola te siko banjo luka ye ba mama pesa ngango poani na objectif ni apia kayango na tonga apia kayango na pokwa mwana na komiso mama banga pesa kisi ya bwaki sane sa mela milité na pokwa pe asali bongo pendant 3 jours mama bango so azata ko motele mazotambola akomo tele mazotambola donc pona mama bango akomi ko commercialiser mwana koma mwana za handicap po azola ngo ba bien ba bénéfice mais eza na bato nzamba kila bango penda ba handicap ba millionnaire baza oui bazali Dieu seul connaît nani o auto kufa Martin on se comprend donc Dieu seul sait ba université atiki voilà donc nzambe moka yebi. En tout cas, ceux qui nzamba pesi yo mwana modèle wana ko sous-estimer était papa maman bande ko bayaya baleki botika ko sous-estimer bandundu bakoka ba aveugle ba nani ba toana tout ba baba et tout baza utile na mission nzambe donc bota la film Vonette et ko sunga pe côté à mabote belé. Voilà Mama Sarah moko na biso hein ba tozoki kotiki lelo na sa mabele adresse na ya na longoli lunette na kombo ya Flore un mot par rapport ya akufaki lelo tozoki bimsa nzoto na ye poto ketika na adresse na sika. En tout cas, bah condoléances toujours, bah condoléances na famille biologique nae et puis bah condoléances na bah connaissance nae. De quoi confier ça les passi. Mais toko le baté servir les sons parce que belé tozo na baliwa baté belé pe bakufa et serva na ngo les sons. Les sons oui. Et au moins après matanga bah le zonga na ngo donc zaka moi semblant boye pour bakunda ndeko que son âme repose en paix neti nanga munanga zaki penda fi moko problématique te oui mazaki alingaki lisanga azaki moi komema manaka na loyenge mais loyenge c'est pas sa nature oui nzambe mtazui aibi pour kazuie et pasika na mwana o atiki ya muke c'est ça et puis na maman nae donc bato ba bonne volonté oyo bakobanda ka ko penser sur ndeko wana o babanda ko linga ndeko na biso ya mwasi babetarata tour ko kendo tala mwana wana ça la bien ouais. En tout cas que son âme repose en paix encore une fois. Voilà, merci que son âme repose en paix. Mais j'ai vu cette maman hier, la nuit pleurer, la demi-bois canassé, je me suis dit c'est pas facile. Mais je regarde na matanga au monde ba vieux ba yebele, ba koko ba yebele mais eza matanga ya jeune moko boy. Or même liwa ezali fait moko zaka naturel. Mais ezali na ba âge misusu liwa ezalaka comment dirais-je
terminer bon malamu penate oui malamu penate mais c'est un fait naturel autokoki ko éviter en côté mais Seigneur épargner baliwa union so batina banzela ya ba gêne nyonso nous ne sommes pas justes tous injustes nous sommes remplis des imperfections la seule personne au azali juste ezali yo Seigneur nous savons que toi qui est vers la fin de l'année Oignon so ba check na banzela bana na yo ya ba journaliste ba comédien ba commerçant couche nyon so batu ezala nul le son fait par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vaincre la mort lokola yo olonga déjà na yekulusu voilà mama Sarah toye na dossier ya Naomi Barcelone ezotoka moto bena kuna eza ya kopela to banana nous tout au début Barcelone baloba était à kokende pototé mais enfin à kota mboka Europe après Europe azongi Kinshasa après Kinshasa moto epeli to bani nanu na bokei bon to bani nanu na départ ya Barcelone na Europe selon toi analyse na yo ezalaki nini nanu komona ke Barça alongwe Congo ake Europe oui biba poto mutako ke pe poto hein mais mutu sora ke poto na mwana aza félicité oui c'est pas facile ba accorder au visa na mwana c'est pas facile parce que mundela ça calcul OK na mwana yako kimati et a chance muke ba pesa mutu visa mba mwana oui ba pesa yo moko OK il y a 2 fois peut-être que le bana OK na bana vacances ba pesi mais ezaka vraiment rare na muto mbali boso zone ata état ya Schengen to aoni ata état américain. Très bien. En tout cas félicitations déjà. Omoni ba point ba tchela biso kaka. Même na ba famille hein na batu msupe baloba ki ah ça les l'autre côté. Sarah Sukineka ba mona biso inutile. Et après na ba master msupe baloba Saro on a vu na tikala ta olinga ministre te vine esuka na ngoka bola wana ane lo de mer ndenge mo pe na musala ya biso banda TV tongo ba o ba e o elo wa malongeza te donc batu ba na bitida ochela batu ba point kaka oh faut chara virgule parce que nzamba mettre temps pe à circonstance nga banda na mona mama ya 65 ans a bali pilon li voile achela sumutu pointé ah oui au moins na média bilo msuto ko ya tolobi to seki poto seka pour rire pour amuser c'est mal la galerie au seki mutu mais na conscience nanga loranga mona za témoignage na chela jamais mutu point ah oui na force ra batu babosa na ko chela mutu point na koloba na mutu oui mutu mo akomelenga bisara yo chela il y a 6 points OK pototé non je n'ai jamais dit ça na lobaka pourquoi boya ko finga ko dénigrer ba teni ba saka baninga ngana bino toyebi ke sila no akenda pototé asomba ngo wapi soki tirkité pourquoi ko ya dénigrer baninga est-ce que ya sa kenda zo avion ke pota ko somba akoti na gucha sombelamba bref anaza pe na poto ngo uti pe poto ngo est-ce que ça akoti maison ni na sombelamba ya griffe izate Exacté. On se comprend. Alors, so mutalobi bonge l'accident ka cheli au point pour ngam tunana accès ba visa na Schengen te. Oza même ata moi si ya Macron te. Bon, même ça toza moi si il y a Macron mais c'est pas Macron ndé à après ça visa. Atina ga mutuzwa beta caché kuna. On comprend. Donc bato va comprendre makamka en envers. En tout cas, félicitations déjà ko longwana qui chasse memi pe mwana et belé ba OK ba poto ba ko komema bana te. Yemo ka salika plaisir ba mona yemo akinda poto parce que les enfants d'abord. Le grand problème pour nous c'est les enfants. Les enfants oui. Yemo akinda poto azonga non mais ma pe mwana vacances c'est Dakar il fungola bana cerveau et longola complexe et tout pour net na bekon la on a ba vacances boye moko kuta zongi classe retard za pe aux États-Unis ba beta ma solo ba vacances j'étais à New York j'étais na Champs-Élysées tout na papa Diego ebisoti ba beta kama solo ba vacances tala kututi niveau Brian akanga papa banga lobité il faut la que ba photo ba place à Kendaki on se comprend. Donc, bana ba uti ba vacances, misu ba uti ba uti ba Europe, oh nazaki na Disneyland, soki land, soki nini ba lobara. Oh ngape nazaki boy, oh nazaki boy et Dakar ilongola bana complexe moko boy, to ça non millionnaire te mais
vacances c'est important. Très bien. Alors ndeko Barcelone amema mwana e poto to mona biso nyonso ndenge balongo ya Afrique bakomi na Europe. Et c'est le mot ya ko applaudir eza un pas base belé bana poto pe bakenda poto batika bana. Ngai na koka oke poto te na kutana na opportunité ka pona bana nga. Na lobana oke poto te po makambana batika la vivre na sima na yeba tenga moka mama biso akufa vi na nge baskila na banda via souffrance. Ce qu'on appelle na tika su bana na ke poto ba réalité na kuta na peut-être kufara to souffrir ensemble. Ce peut to bongi to bongaka ensemble. Donc c'est quelque chose premièrement à féliciter. Mutabato ba tchela ka point eza bato ba ebi vite. Bato ba ebi réalité à vie ba ko tchela mutu pointé. Voilà. Voilà. Et puis je vous informe aussi que Luna c'est Azongi hein, Azonga déjà na ebiti. Azonga déjà. Et ça les se sont nini. Apparemment maloba nyonso ya bato bazo koloba ezali n'impact c'était en comme fait, dit la Bible hein. Congolais après les faire les Congolais. Oui, là vous avez raison. Après les faire les Congolais. Après les faire les Congolais. 500. Tu as raison maman. Non, vas-y. Je suis depuis hier au Tchenga d'aba mabo na push. Pour na 500. Na tika na voiture, c'est bon. On appelle ça. Allons-y. Après, lui se faire, c'est les Congolais. T'as dit na 500 francs à l'angoté. Na mutu kana chaka mai. Maman. To beta masolo awo. Avana kende o changa ta lara ta 2 litres. Yo atata masya bana. Ta sara. Ngaso na kwei na nzela ba ko filmer muzo liboso ba ko finga eza yo ya mi balé belle vie. Ya mi satudi nana. Ya mi ne mama top. 5e Ursil Pechanga, 6e Bazu ba comédien nyozo ta muzo doit défendre Abino. Sera humilié d'une manière impossible. Donc yo na conscience ebi ke otambola kabia so esili humiliation mutu sa rolata. Mais c'est ça. Image nanga belle vie. Image nanga Ursil image talaka batumiso bakoma tel que Katez R Amoninga abenginga ngala pardon je suis là je veux juste te voir je suis en passant na telemi alobi où est maman Sarah je suis Katez c'est quoi na tuni ngana je suis na zemi nam kasi ba plan et to kutani ne do mais la miliki on met la bena miliki bena miliki on a boîte ba plan maman Ozana réalisateur moi mal à la tête donc pas plan. Donc voilà. Oh, boaki. Donc c'est ça. Yo pneumonie. Oh, na miliki ya boîte wana ya mai. Donc la monanga ya tuninga où est maman Sarah? Nganga tu oh, je sais yo na tongwa yo someli. Oui, Amélie miliki makasi. Je suis yo miliki guidé. Voilà. Donc à tuninga directement où est maman Sarah? Katez a tuninga ouais maman Sarah non mais maman Sarah totamola na été moi et maman Sarah soki ka to travailler yé a démarrer mon tour ke ngana bimi na ngai pe na yé nanga même nani ne kona biso oaza na États-Unis la comédienne mutuna yo nani a uto za la pe awa Blandine te tata la te nani abano pakola ba makala mingi boye nani Aza en États-Unis boye. Non voilà. Makamuna yedo dernièrement do yakia na internet biso ba doto sovaki yango nani moi molopwe. Ah molopo. Jour à monanga tuninga où est maman Sarah. Donc c'est-à-dire partout ngana kinaka so ba moninga où est maman Sarah siko ba monike mutu ka milingezo bima bazotinika mutu ka nini essence ezate. Sarah tu seras humiliée. Allons-y maman. Batela ba do ba limite. Bachela batu ba limite na vie. Moni vie à mutu. Bachela ngo mutu limite te parce que nzambe nda yebi. Na réseaux sociaux bachela batu ba point. Oyebi kinga na tala msunde batu ba finga ka yo tadi wana mukala Sarah tadi wana te balu tadi auto soma mutuka mutuka kombo. Pardon kuna. Mais alobité. Est-ce que esi ba mona même ta vidéo? Abeti petangwa te. Est-ce que ça posta pe? Même ta vidéo que non ndenge na mona. Onika okuta na bango. Te je passe ce temps. Est-ce que oui ça nga so somba voiture tout à 3 personnes. Mais pour na kutani na bango te na nzela so na kuti. Obana nga tout à 3 personnes. 3 personnes. Na accéléré encore hier na turbo so te
Ok. Tu vois, elle y a d'autres moments pour quand on jamais maman, on n'achète pas ça pour montrer aux gens. Donc jamais dans la ça, jamais dans ça la vidéo ndenge bango ba koma pour mais je suis un problème pour nous ça ba tout monter après on a faut qu'il y ait check up t'as dit. Il faut qu'il y ait check up mili qui n'attend. Donc c'est un peu ça maman Sarah. Bon. Après tout ça, aujourd'hui batu bati ko chela batu ba point na vie parce que même Luna wana ba ngana yebi ba finger ba meshal ba perika Luna kuba. Luna pa periki kuba kangama kana periki moko mais mutakangama na periki moko ki poto zongi. Yo kenda poto zonga te. Otikala obwaka ngunda. Vous comprenez? Donc point papa bien habillé ni na lati sengé na koto na pantalon atayo moko. Gilet. Pitié. 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 Distraction côté. Pitié. On est na désorienté. Tala. Côté Koulande comme un faible tala. De bloquer maman. Au moins ça a un charisme. Ça a un charisme aux yeux. Scanten lokola kin kester au boudé. Kester azo sa clip na moi c'est azo boudé. Voilà maman, tu continues l'émission. Donc, c'est important que tu la batte ba point. Très bien. C'est important parce que le besoin nzambe. Ah oui. Le besoin nzambe. Yeah, osupaka awa oleka kuna dete. Ya. Oleka makasi. Oh, moi ça 50 ako bota bochi pe bana ba mapasa landisi de mapasa non. Kochela batu ba pointer parce que destin a mutu ici ba binanzambe. C'est vrai que mutu pas ko changer destin na pour muta changer destin na. Nzamba eba que tadi na âge à 12 ans il faut bala. Par exemple. Tadi na 12 ans mobala s'est présenté devant hier le cas à qui non na mbongo ta qui pauvre au boy libala. O tikali na célibataire à vie. Ato sambeli ndenge nini ya. Donc c'est l'équio grâce à na c'est l'éka. Donc destin na l'éka yo. Faut zongo rattraper ngo mais akarar ba rattraper destin. Très bien. Il faut assumer ka o tikali nango ozala yo. Donc bochela ba pointer. Très bien voilà. Maman Sarah, aujourd'hui nous avons l'impression que Naomi Barcelone Azoko ça la face avec le femme de l'Europe. Est-ce que d'abord c'est important aujourd'hui de faire face à Maman Wana? Ou est-ce que Azoko ça la vraiment face à Maman Wana? A dévié loi. Barcelone a dévié loi ya bata poto. Poto so ok. Il faut comme non esclave na bango. OK. Ah oui. Bangunde fo baba ndola kisayo fo bwaka ngunda awa fonyo kwa ma bakoma homoni la opposa sans papier. Il faut souffrir nanu kombo esili yo posili ale bakomo chola yo bakomo chom Barcelone yo wana Barcelone bazaro chom na internet yo wana. Alors il y a brûlé l'étape wana ali bangomba mo mukanda ezo lekela batu. Siko olé parti kaka batu na ba qu'est-ce que c'est aye soukola qui sa passeport rouge. C'est ça. Au moins il t'a dit Congola tchela batu ba limite ça problème fallait obundana nango siko. J'ai dit ça hier aussi Moto il faut aller kaka système ambassade azu visa mukie ba pesa abiso. Akoma kuna bokomisi bango bana misala, bokomisi bango ba gardien, bokomisi bango ba babysitter, comme si bango bakengela bana bino, comme si bango ba instrument plaisir tout simplement il faut au bando l'accès procédure nenga obwa kangunda. Bako nyoko lobongo pendant 2 ans. Pour boire kangunda te oza musmana musala na yo za l'esclave na isko. Fallait à favoriser batu, à sortir batu ngunda. À sortir batu esclavage babani yango lobby wana déjà c'est bon esclavagerie gisme yango wana esclavagisme twende esclavagisme nyonso esclavardage esclavageage eleki l'éclaranine eleki les gens fallait sortir batu esclavagisme voilà la ligne commentaire je retire alors
étape wana o fallait a brûler ba congolais balingi yango te ngana okama muta sungi poto ya pasi muta sungi bato apesi bande ona mino ba congolais mikanda bokende poto 5 ans 4 ans eso soit pour nani t'as dit ba komi ko luka ba kino ko funda fali ba eso soit pour nani et soit pour nani communauté comme bien na Chindoki pena après les cifers c'est les congolais ko luka ndoki musikate Yonga na web sabatu so se retrouver na poto kendo sa relation na étranger ba gabonais ba ivoirien congolais tché musika za mutute donc alors betap wana congolais linga mutabire betap te mutifwa kemba so muto brûler ga betap ba olingo suste ndenga ba internet balinga ngate pour brûler betap akomi wana ndenge fallait pas comme wana fallait pas donc c'est ça to fingara et to sekarae yango wana ba congolais très bien alors le quoi Barcelone a brûlé étape oh bango balingara mutu nyonso to le kaka en étape wana tout le monde n'est pas la même to ande monte yo ko kendo sengi visa ngape na kina sengi visa yo ba pio 3 mois ngaba pesa nga visa Brian alikinga na visa ozo imaginer ngabi mais nga mutu na meme ya zu visé belende ni or yo ko tozaki ne même ata na programme wana ya okete ata rendez-vous te ta niveau tu sais place on a même ce qui ont expliqué mutu arrondimate que ça se passe pas comme ça il faut être dans la rendez-vous mais Brian yo za témoin yo okenda kaka rendez-vous na yo Brian na sengeli eka na munoko et puis au sengi que non est-ce que je veux aussi aller avec mon fils c'est ton fils comment il s'appelle Kingan. Tu as son passeport. Tu as son passeport. Allez, donne. Et puis visa pédo et pesami. Et si li. Et si non. Dossier té ni rendez-vous té. Mais mususu alobani sara vanta. Takosi bato so impossible l'ambassade des États-Unis à la bonne. Et ça les mabiso to mona pecho na zo visa aki et puis atika la tetinde bolo ba ke batika la té. Baza awa bango nyonso. Bozana buloji moni pitié. Dans ce monde bato baluka ka kolandela ba vie ya bato. Bato balingi kolandela ba vie ya bato. Bato balingi kolandela ba vie ya bato. Alors Barcelone a brûlé étape moko o ba congolais balinga ba brûler ngote ndomoni ba retomber nango ba scandale na réseaux sociaux très bien capo Barcelone a brûlé étape a sauté ngunda yango wana bref voilà Barcelone a fingi ba mama poto est-ce que Barça fingi ba mama poto en fait na ba dire na lorsque vous regardez ba sortie Kolanda ba sortie médiatique à Barcelone Barcelone a rappelé intelligente mingi taza na sagesse penzate parce que koyoka Barcelone a fingi ba mama poto oui a fingi na ba journaliste o batakaki pour en général mais ngana yebi ka loba na ngata loba na bato yo batakaki ba mama poto pe wazo lobela ngana yebi ka lobela peka bato basani ni batakaki et ça en général té alors ils ont mal réfléchi parce que na moi lelo t'a dit attendez na lobby que mutu ka batimsu bakanki est-ce que c'est pas le coup il fallait t'a dit wana to finga kaye bona mais boyebi fia mutu te as bo finga kaya tambola na via moto oui mais ndako t'a dit avant da ba konika ebele na internet ba tchara minoko pe ba na ngote vous comprendre donc batu balingi tami o vivre en cachette au moins na tchara ba on a kipeleke c'est ada satika mwana eka mwana sala ba émission ba live quitter mati ti ba sala ba émission misuba kenda ofundanga tozo ya wana tozo ya donc nous sommes très donc tozo ya pena to lié loko moko erreur ya Barcelone na manque à sagesse avec au finga basi poto avec au finga na ba journaliste mais porte d'entrée numéro 1 est à Barcelone na salle émission na ko se justifier que ba na nga ba na États-Unis te bazao na tika bango oh ba monique tika libongo tika lika bongo na se justifier pas mutu te po mutu apesa nga billet na futelete azate na nga otuna nga pona yo samba ki mutu boy donc mabe ya Barcelone eza azoya ko pesa ba explication na banani pepo na nini nana pesa ka ata 1 franc ou ça ba démarche nana contribuer na billet voyage a ona mwana no ozo pesa na explication donc ngana uti voyage na ngana ye ngana fona opia na explication tant ba to balobaka papa Diego voyager pena papa Diego musuku na tele misolo bio bakendaka bango nyonso papa Diego ba refula
T'as dit. Gabi, mais ma cabouza. Ce qu'on a mis tout Gabi, c'est que le quoi n'a une explication après ça moutouté. Je mettais. Et tu as bon. N'a une explication. Pourquoi Barcelone au fongoli porte et rendre des explications aux la maîtrise d'un côté parce que même dans l'explication à Barcelone, a une explication claire à expliquer que la PC nationalité on a sur base de quoi elle sait même pas s'exprimer. Mais pourquoi quoi couper ozo expliquer nani ba tu ba moni les gens qui ndai poto ozongi c'est tout. Et c'est lui monite luna era ke erba lobi yo atokola kisayo amboka ya Y ndoza bongo sambwe ngunda kutu a répondre bango okobwaka te tokola kisayo ngunda na yo tokobomango aye azongi awa asalaka video ndenge a kesala télé réalité naie asilisi télé réalité naie un point barti ndenge azu avion zongi ndenge mope soyi ba yoka pe Barcelone olinga ba ngunda banga balandela ngunda na pe basa nini ba bebisa. Pourquoi Barcelone koya olakisa biso passeport rouge eza yo Barcelone peut-être oyebité muna sa moyo yana batu bazwa ba mikanda ya bamboke belé baloba te surtout na ba comédien baza yebisanga neti nga personne publique boy na 8 ans mususu mukanda ya Amérique tadi na yo sa elango vantar ngane na zaboye talakutu passeport nanga yango yo tadi omoni kata on la kisa na capture bazo tadi batu ba ozwa temps babando komela ambassade fi wana zaboye ngana yo mama Kongo ya kolakisa biso identité oyo Karine na mama na yeba kila ngunda obosani toyebi yango ayeba ki ngonde ba pesa identité ya ba congolais te bato misusu toyebi yango ndenge nini ale bango siko ba elie ba passeport na ya publier ka l'époque na internet kaza congolaise ebomi masole kufi ozo comprendre donc eza mabe makasi kolakisa surtout ba document administratif na yo na média eza ba problème ya osarana te ba ka potion na yo ba ye ba ta potion ozana ona muto ko se justifier pa na été ngana mutu na yo samba te na ba no ebse tala kutu azana été nazana mutu wana te alors pona nini te ko garder silence il faut ka oya ko répondre il faut beta libaku na sakando bandi ko finga il faut bimisa passeport t'as dit spirituellement ça porte d'entrée physiquement ça porte d'entrée yemu tapesi ba mama au accès baba ndolu comment ni ngo lobi ke ba olukisa mwana nae toko mawana yemu mutafungoli porte soko zi mukanda ya yote ya yo faut pesa olakisa mutute ya yo nga nazora visa na nga liboso na yebisa mutu te bato bamoni nga na avion na komi na États-Unis babina na Turquie nga bi bon basala kutu meilleure explication ya ko expliquer bato Turquie za kubima libanda tina kenda libanda ocheka photo erote na page nie est-ce que fona lo ba visa na nga yango est-ce que bato bamona de ate ata na bombi ba numéro mais ata photo ya visa ata elongika ya passeport na yo ba yebisi manango doneza ça sert à rien. Soyons prudents. Les Congolais ba motema mabe à Osakanate. Donc en tout cas Barcelone, je préfère se taire encore une fois. Tika batuba finga yo. Tika batuba finga parce que mto fungoli porte. Keba na Brad Fer tiki mo anu na poto. Brad Fer Congolais motema mabe et puis ya capable ya ko sala kaka mabe o zoelaye. Voilà. Papa. Congo tala Clochard eba te ke ba filmer maman na ba filmer na pantoufle ne lamba mo na tongo ninga utakola mka filmer na train ba chango na réseaux sociaux nande azoki mambango ti lelo makamune ya document ekota kita mata na mama na mwana bana problème mukanda ya ngunda ozo comprendre donc congolais asa prêt à tout tomie bima tazoba t'as dit bimano atazoba bamona ka net keza nango lokuta akosi na ye azana pe maozwa mukanda te tant mieux soki te en tout cas Barcelone retire-toi bima yuma et changer le côté ya ki yankena munoko so chawana basi wana ya poto ba ebindeni bakosukiso donc ça sert à rien au mona peut-être yo mona na temenga na mona muto ana passeport rouge akota azonga mboka na ye bazongisa ye
ozana accepté na bosani phrase yango baloba wana ba créer ba problème judiciaire faut zongo ya na ambassade luka ba avocat c'est justifié o la kisa banzelo o leki o tamboli pour arriver là omoni ba tam suyo ozana lokuta na mo ko sikuna siko so bango ba yo talisa bango vérité on le banni parce que nyonso la majorité des personnes na lobité ke batu nyonso mais la majorité oyo bazwaka mokanda azuna nationalité nyonso ezaka fondé na lokuta nyonso ezaka fondé ezaka fondé na lokuta tadi siko eloko osali tom suna regroupement familial o ezaka fondé na lokuta lelo bato bakomo luka banani bapesa ke ko par regroupement familial wana est-ce que ozomona problème ngo ndenge ezokende c'est un danger est-ce que ozomona toyo kaka pesa ngo ke ansalinga pesa mutu mukando monde bakasango basala nyonso or nyonso donc il y a et a préparé que il faut boy er ka ye batiki parce que ba yebi ke so ba meki ba olandela bango ozo comprendre donc pourquoi pas qu'on va en oka kimia au protéger pe bato basungi yo ba pesi yo cop wana au protéger pe bana na yo o se protéger ba monaka ya comment OK poto azongaka bango mo ba koma komituna azo mukanda parce que déjà quand on en France au sali 6 mois kuno bimi ozonga susté oui ceux qui va moni ozongi susu ba mo bazu ba réponse te est-ce que ba ke ngai tadi nde naza abatu ba ka Amérique na kota souté oui po ba ebelo ba salaka bakangi na gauche or nzambe nde mutu doit simbi na droite côté ba ebelo ba salaka na kachelo basalaka ngana na ngai innocent mowe na ngana kishasa a bakenda ofunda ngana ambassade atiki moi en États-Unis ambassade tangi bengisinga ebi mais madame vous êtes en Afrique système na biso ela biso na yo na mwana sorti na bino date telle yango bobimaki mais tosi ba mail moko il paraît otiki mwana mais mwana mususunga bino na famille mobimba bwana famille mobimba yanga na système bwana bana nanga bwana mobile nanga ya personne o aliki na système nanga na kombo nanga ya oh désolé madame de vous avoir dérangé et tout et sinon voilà Mama Sarah lelo siko soki pe aki a solo au côté na zone rouge ici. Donc Barcelone a mal réfléchi. En tout cas, et ça a un l'oroté. Au cas les cas s'excuser na opé pour na ba maman na poto o bazale ba se sentir lésé parce que yom to fungoli bango porte yom to pesi bango monter à mabe parce que bango po bazo ba mikanda wana ba nyokwami ya ce petit siko bon excusez eza ko chola ba maman na ba papa ba nyokwami tadi ti le lope ba na ba papier eza même hier papa m'a dit azana mastane moko ba yana yi asali plus de 20 ans na poto aza na mokanda te il fait ça donc déjà ba to ndengwa bazalaka prêt à tout. Si comme toi ça mon candidat tu es bien na ezanini. Oza mon candidat on a droit aux anda côté. Oui. Tout tu fais derrière. Il faut bonde la monta zuele la yonda. Il faut bonde la monta sale la obo. Pour ça là, il faut bonde la mukanda le travail dans le noir. Donc c'est compliqué et pour gagner bon malonga te parce que ça na mukanda mutu bo kabola salaire. Donc batu ba comment monter mama bena poto, c'est qui est vrai. Bato ba koma monter mamabe et ba koma convier bato ba vivre na kini. Très bien. Que bango ba na kini kuna bango ba koma bien, bango ba koma olata, bango ba vivre bien. Au moins na kini mutana faciliter so mamutuka, mutana faciliter rouler mais na poto les affaires hein. Nous sommes conditionnés. Surveiller. Très bien. Alors bandeko o ba souffra na poto msuti lelo no bazwa mikanda te to ba souffra ba koma mité amabe ya omona ba yamba ba congolais la bienvenue soro ye a ovandi sono ata 2 ans au komi mo amsala na épaule action nzela na procédure ngunda très bien au souffrir donc et comment habitude na bango nyonso ba koma na ba comportement wana sko yo zui grâce au leke étape wana pona nini oyo lo ba nga zo mukana na Kinshasa ngana zo passeport na Kinshasa quelque part et peut ça ba doute t'as dit to na kota no ngamba ba mama poto place ba ozo raison Barcelone o azolo ba kazwa passeport na Kinshasa na mituni ba empreinte ngona capture ya Barcelone basala ki wapi na ambassade de France non mituna
Bon, à ça qui est un regroupement familial. Étant marié, parce que dans ça qui live, on a fait la ligne, maman babenga, misu babeza regroupement familial, mais avant bapé sa yo nationalité, ba publié on a ba revue. Hein, donc so côté na ba page ba publication net il y a 2023 bateau ba nationalité. Combo ba combo et bimaka. Est-ce que en fait au tie batou ba doute au côté si peut batou monter à ma baie au côté si batou keto donc on s'est créé toi-même de problèmes. Les problèmes sont les savoirs. Moto tala kaya poto à 10 ans na poto à candidat à akaba titre de séjour jusqu'aux nationalités. Et bien, bagang en internet, tu dis que bana ba résidence. Oui. Mais sous pe baza en cours. Mais sous pe bana ba titre de séjour. Baga ba titre de séjour. Si ko yo ye ka lobby o la kisa bango passeport rouge. Oui, bien loko kundole. Donc Barcelone a mal réfléchi. Barcelone Barcelone ou réfléchir bien te au lac ça va tout passeport na yo. Loko la na yo moko muto yele bango ba problème wana. Yo comme isuko finga ba mama poto, yo moko ka boma moto wana, c'est ce qu'ils disent, ça va rien changer parce que et à risquer. Les a vraiment risqué. Ce qui loba ke ba pesio mukanda wana soki passeport wana na boy. Mais ce ça que to chaka lokuta nenge zala ka mama. Ils ont risqué. Et bien, les gens ont un passeport, un bateau là, banila, existaka. Voilà. Mais maman Sarah, une question avant de chiter, on a émission d'Abisso. Le problème, c'est le problème de Barcelone. Na ba détracteurs na yé, ba maman yo, ba tchaila qui est, ba limite, ba finga qui est. Parce que des fois aussi, moi je comprends, Barcelone fait comprendre aux gens que bino kaka tende batu bo zalaka na porte il y a ba aéroport ni il y a ba ambassade. Alors vous devez aussi arrêter après un temps il y a ko tchaka batu mal à l'aise. Mais je signale aussi les stars aussi bazalaka peine à droit. Il y a moins discrétion dans la vie privée na bango na makamusu so bakoye baté. C'est pas nyonso. Oh il faut qu'on y a comme mango à la télé parce que télé aux réseaux sociaux nano est créé par le magicien Bandoki Mouté Mamabe. Et quand vous venez avec ma kamunabino à la télé, n'a pas problème déjà tous à la kabiso na biso na Afrique. Et zuna o ya mundele basali association batumuindu na mindele fusion. Allez symbiose lokola formule ya chimie. C'est le problème de maman Naomi n'a pas détracteur naie. Aujourd'hui un message lancé pour faire basa la recherche ya koluka place Naomi atiki mwana naie. Pour en faire quoi? Pour bénéficier quoi? Et pour quel intérêt? Nasima Yabama Kamwana. Analyse na yo ekoki ko zalanine communauté veulent à ce que ba achever Naomi Barcelone atikala et l'autre côté na sa mokili ou bazo ko réfléchir ko salanine. Pour moi na wana azana ye innocente makambo yo azana katité. Eh babanda oluka place adasaza azana maramba internet. C'est ça les Congolais. Barcelone, qu'on répondre à des détracteurs, c'est bien, mais avec les actes, c'est bon. Hein? Qu'on répondre à des détracteurs, avec les actes, c'est bon. Baba moni aux yeux avion, ok, il y a tiki moi nanayo. Et réponse. Ozongi, et réponse. Batu monsusu basali tour, oh batu baolo basali tour de voyage. Ngana ebina poani basali tour de voyage na passeport au basali li tour de voyage. Est-ce que yo ebisabino? Ya sali ka répondre ba détracteur na ke na ke poto na tamboli. Est-ce que betelo li solo ya nenga zu passeport? A betelo li solo nenga zu visa? A ebisio passeport ou azwele visa? A ebisio mécanisme à côté la ke ambassade. Soit ebisibino sikoyo. Bobo ma visa, bobo ma passeport na e. Mais surtout que mutade na poto. Ako motambola, mais bobi passeport à utiliser té. Na mécanisme ça. Soki kaka lobi yango, boko boma yango. Ko répondre batou. Sauf voyager derrière réponse. Oui, c'est tout déjà. Faut la s'assoudi. Et là comme sauter. So mutabi wana poto té OK na Tour Eiffel. Okangi photo un peu. Ba réponse yango wana. To sali live. Malgré frère Nabiso Mosusu depuis Kendati lelo bazozela. Pitié. Bamona ba mabele wana ezalaka na Belgique. Pitié. Mabele wana bato ebele bazosenga. Pitié. Bon, pitié. Peut-être azosa nanu. Ana matanga. Mon nini bon. Te matanga. Espérons avec le temps. Mon ami, courage.
Matanga tadi. Together. You are Simbis. Donc, ozana on a besoin de la passeport carte. Bakata mutu likambu ba répondre à ba détracteur oui bato ba tchela ki au point. Mais tant olongo de ki chasse ke poto. Et réponse. Ekoki. Bato babi ke yo ozwa muka yo bwa kangunda. Ba monyo ngapi baloba na ke bwa kangunda. Ndaki bongo azonga te et surtout quand ndaki na mwana. Batikale. Siko tant on azonga ki. Pona lo bana ba ona kangisa ba minoko. Na yeka avion nazongi. Et comme yo atiki mwana. Et puis ils ont allé koluka ko funda yoka pour no bebisa bazela na yo. Donc pour monake Congolo ko pesa te ndisi muke a vina ote. Oui. Amonoka azade awana. Te ndisi omoni kutu ndisi kate men na ba relation moni bato basunga yo na vie. Ko yebisa ngo batiti. Ah oui, jamais. Jamais maman. Conseil wana yo pesi donc oza na réseau. Que non ba maman ndenge ba sunga biso mo sikonga batebele ba moni batebele o batala biso bayebi que force à Sarah ezara manjab batebele nde bazana batala biso mais yango o monaki te ke ba sopana ki lokola mbula sikona tuna est-ce que bazu ba contrat pe bakenda wa est-ce ba komi pe lo wanga where is his passing is iye no passing he is sukis ozo comprendre il faut bomba ka ba point fort na yo ta dit ba point fort ba exposer bango te ah oui makam na yo koloba na batute bat internet ba mitema mabe pona matière baza capable ya osala tout mok ebele bazana ba pesa bango ba réponse mais ba ne makasa lobate misu bazwa ba réponse ça rende bo mona ke wana vivre na be fort na ye azana ba business na ye alukambongo na ye moko misala kaningi bo moni wana bazo forcer mais ba ko makate tibo simba kisia et puis chose grave sona tunio banda moi au mobimba ibandi lelo toi le 40e papa le 19 le 18 le 18 ceux qui le toi le 18 banda le premier ti le 18 na chaîne no sociali émission ça 50 000 vies nde monga penante gauto na zongi pata 3 mois passé na émission monte salinga de 50 000 vies mais yana batu na internet ba beta ba 35 000 vies ba 50 000 vies mais vie e bonga kate donc et ça montre que bango nde ba gagner mbongo ko le kabiso ko ketwani boza pe na batu ebele koleka keto nini botala marape omoni ke en dehors à YouTube et ana makambo batu basala ka pour couvrir ba vie à batu siko ba makambo wana nde kolakisa ngo batu te ah oui kolakisa ngo data muta ofingo tina suka wana ba visa na passeport ko yate ko mekata mukolo monte tika bango bongo wana eloko se justifier te pona nini tika bango ba vanda eza kutu na mama moko ayati pa na biso afanda et pas na biso chez les parents quand j'avais perdu ma sœur aux États-Unis mais to fana boyejou mosusu na Yves mère wana l'équipe alobana Yves mwana wana tadi na yebiete nini te na ezala na yekutu te mais tala azoleka na télévision pour ça oyebi place maintenant na ya komona ke kindo kezana ngapse Yves zela alobi ayebi ngate na côté Facebook c'est pas to beti photo monsieur onan oh yete monsieur oh et mais alobi ayebi ngate mais ayebi même place ngai ba parents na nga place ba fandaka résidence na bango ti lelo ayebi yango aya atia makolo na lupango na biso mais na réseaux sociaux aleki do alobi ayebi ngate c'est compliqué c'est donc très compliqué Barcelone salamo rekil senga pardon na ba mama poto parce que yo muto fungoli porte wana yo muto yakota isabango combien aux femmes capables aux mukanda comment aux femmes capables au saliboye aux ongisi boye au bosana ike bango bazamite mama be donc au toucher place au balinga ba toucher te yo mokoya oya ko réparer ngo
Au cas contraire, ils ont la mabé makasi. Retour dans ils ont la paix qui tout côté. Très bien. Donc voilà. Voilà. Maman Sarah, nous sommes arrivés à la fin. Hein. Un dernier mot parce que l'on court vraiment derrière le temps. Un dernier mot pour Tokabouane. Les Athènes, comme tu as dit, tous à cas prudente. Barcelone, les Salaka et l'Euro Nasengi, ils ont bien makasi. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je retenu quelque chose dans ma maman Sarah Lobby. Ne mettons pas point dans ma vie à Batouyaya. Le maître des temps et des circonstances, ça s'appelle Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le dernier mot. Et vengeance, tout ce qu'il a caillé. Alobi babé tu na gauche, zoa les sous sur l'état, moi à droite, baba ça les sous sur mbata. Et ça humiliation te, et ça comme qui était, mais c'est plutôt, et ça comme kitisa pour y azwa atombola yo. Si au moins lui là, mukolo mokili, mais regardez l'humiliation dont ces messieurs avaient subi. À l'époque, Basser Bazalaka, Basser qui toko surtout Basser on a baka naturel, Soukimilaï, Bazake belé, mais noko bena, ba humilia ye ami kitisa, andima akende na ba condition wana kenda po yonanga tobika. Et puis les célibataires, faut pas vous inquiéter, la personne qui a sauvé ce monde était un célibataire, mais il a sauvé l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, tia ye tia kenda. Aza célibataire, bino oseka biso poni. Grand prêtre Jésus-Christ, aza célibataire, mais c'est Yemutu a sauvé l'humanité, le sauveur de l'humanité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez, bino oseka biso va célibataire. Gardons l'espoir, tous en vivant. Le Beko le Kalilo, merci, je suis Mise. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure.